Oh, hallelujah. Nakumisi nzambe penza na bonzambe na ina tongo na lelo. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mungu wangu asifiwe. Hallelujah, Mungu wangu asifiwe. Hallelujah, Mungu wangu asifiwe. Asifiwe, asifiwe, asifiwe. Asifiwe, Mungu wangu asifiwe. Asifiwe, Mungu wangu atawale. Asifiwe, asifiwe, asifiwe. Akumba manaye nzambe na bomoi. Akumba manaye nzambe apesi biso opportunité na tango oyo. Akumba manaye nzambe oyo akela lola na mokili. Akela mai, akela bambisi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur na tongo na lelo. Tobi na kopambola nzambe oyo asala lola na mokili. Oyo akela biloko nyonso tozo omona akela mai. Akela mopepe, akela banzete, akela bisi na mai. Kwa nini te to glorifie ye? Pona nini te to kumisa ye? Nzambe na bibele. Nzambe likona nyonso pe bisika nyonso. Yambo te to banda partage na biso. To bandi lisuko netola ye. To bandi lisusu ko kumisa ye. Nzambe na bomoi. Oyo akela lola na mokili. Bibelo bike tout ce qui respire glorifie l'Éternel. To pambelu nzambe na biso. Topamboli kolona nyonso. Topamboli asalola na mokili. Topamboli. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire na tongo na lelo. Opportunité opesinga ya kokabola na baninga na nga na partage ya lelo. Sala ete yoza nzambe. Sala ete nyonso eleka na kimia. Sala ete o tokoyoka ekangula moko na moko kati na biso. Na kombo na Yesu Masia. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage tokokende kaka place wana bo biso tosukaki wapi toza kozwa ba Biblia na biso tokofungola ba Biblia na biso tokokende place wana tosukaki. Amen. Nzambe penza pambola moko na biso. Tozi Biblia na biso po tokotaki de an Exode. Tozi bongo Biblia na biso na Exode. Tozi Exode. Exode tosukaki Exode chapitre 2 verset nango bongo. Tosukaki na verset Exode chapitre 2 tosukaki na verset 16. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Le prêtre de Madian, Jéthro, avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et remplirent les breuvoirs pour donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père. Mais des bergers arrivèrent et chassèrent les jeunes filles. Alors Moïse prit leur défense et donna à boire leurs troupeaux. Elles tournèrent chez leurs troupeaux, boire à leurs troupeaux et elles retournèrent chez leur père. Il leur demanda: pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui? Un Égyptien nous a protégés contre les bergers, répondirent-elles. Il a puisé l'eau pour donner à boire à notre troupeau. Alléluia. Où donc cet homme? Leur demandant le père: pourquoi ne l'avez-vous pas amené ici? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. Moïse accepta, s'installa chez cet homme Jéthro, lui donna pour épouse sa fille Séphora. Elle s'est mis au monde un fils. Alors Moïse déclara: puisque je suis devenu un réfugié dans un étranger, je lui donne le nom de Gershom, réfugié là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali na ko continuer kana lisolo ya fuite ya Moïse. Ndenge tolobaki na ba cassette précédente. Moïse bongo ye akimaki. Moïse ayebaki kokima parce que asalaki justice ye moko ndenge tolobelaki yango lobi. Alléluia. Azelaki ton ya nzambe te. Moïse bien sûr azalaki moko ya bato bakobimisa bana Israël na boumbu. Azalaki moko ya bato oyo Nzambe aponaki po ete bana na Israël babima na boumbu, mais azelaki ton ya Nzambe te. Tolobaki lobi batu mingi
bien sûr bazalaka baponami tomonaka mpe basigne tomonaka mpe bilembo toyebi ke mutu oyo nzambe abenga ye mutu oyo aponama me ayoki nanu apele ya nzambe te yango omonaka mutu mosusu abandi ministère akomi kosala n'importe quoi abandi ministère akomi kosala makambo oyo ezali na nzoto. Moïse mpe asalaki na nzoto. Moïse abomaki égyptien moko mpo akutaki azali kobunda na ndeko na ye hébreu. Moïse ntango amonaki bongo Moïse bafundaki ye kaka na bandeko na ye oyo ayaki mpo alibere bango makambo ekomaki epai ya Pharaon. Alors Moïse azalaki condamné, bien aimé dans le Seigneur. Moïse azalaki condamné ebongaki yakima kanda na Pharaon ebongaki yakima na mosika na kanda na Pharaon. Moïse akimaki tomonaki Moïse na kokima kanda na Pharaon. Moïse akomaki ti na mboka moko akendaki kokuta bamandianite akendaki kokutana akutanaki na pui moko azalaki korefugie na pui wana azalaki kozongisa souffle na ye ebongo amonaki etuluku moko ya bana basi bayaki wana bana ya muto babengi na kombo ya Jetron. Bana wana bayaki kotoka mai na bango tangu bayaki kotoka mai na bango esalaki ete bana wana batoka mai me ezalaki na batu moko mikolo nyonso bayaka kobundisa bango lokola bango bazalaki bana basi ezalaki na moyen te bango bazalaki bana basi bazalaki na moyen ko se défendre te me mukolo wana bakutanaki na défenseur na bango bakutanaki na Moïse alobi lisusu oyo lisusu injustice mususu Moïse azalaki mutu moko abandaki kosupporter injustice te alobi ndenge nini bana basi oyo baza bango moko ba être faible ndenge nini batu oyo bakoya kobundisa bana basi oyo. Alléluia. Moïse azwaki lisusu défense na bango. Moïse azwaki lisusu défense ya bana ya Jétro azwaki défense na bango batu wana bakimaki. Alors Moïse bana wana bakende koyebisa papa na bango abi lelo bozwi mikakatano te bozongi quand même en l'air bozongi na leur moko ya bien attend na ndako ababi te papa tokutanaki na moto moko Moïse tokutanaki na moto moko a sauver biso abundeli biso na bayini na biso papa na bango alobi boya na ye mutu wana alia na biso amela na biso. Bible ezali koloba ete Moïse papa wana apesaki Moïse mwana na ye ya mwasi babotaki mwana moko ya mobali. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo continuer kana koloba na partage na biso oyo ezali partage yo peso ko zwindambu tokoyi ko partager kaka elongo. Bible eza koloba na biso batu mingi baza baponami batu mingi baza baponami. Bible ezoloba il y a beaucoup des appelés mais il y a moins des élus. Et quand ça la bien-aimé obengama pona oyemba et quand ça la bien-aimé obengama pona oyembela nzambe mais tangu naona nekoki te yo moni kaka mungongo naza nango ya kitoko nzamba pambolanga na mungongo ale oke kokota musique profane pona nini oyebi ko encadrer yango te. Appel ya nzambe elakisaka bilembo basine na nzoto na biso me ezelaka mukolo oyo koyoka mungongo na nzambe. Gédéon ayokaki mungongo na nzambe. Gédéon nzambe abengaki variant guerrier ye andimaki te. Moïse ayokaki appel ya nzambe na montagne alobi Moïse ôte tes sandales tango ekoki. Batu ebele bayoka mungongo na nzambe batu mingi bazela kobota ana mukolo moko alelaka ayokaka mongongo na nzambe na sima ya prophète Eli alobi kende libondeli na yo eza exaucé. Ndeko na ngai Moïse oyo akimaki Pharaon akendaki lisusu asufraki lisusu na injustice mpona ni baza konyokola bana basi oyo komaki kuna azwaki esika ya kovanda akomaki réfugié epai ya bamandianite akomaki réfugié kuna azwaki mwasi abotaki. Tolikaka toloba na ntina nini
bapeli na biso mingi ezoko kuta na biso na mikakatano pona nini tozali kosala makambo selon la volonté de Dieu te tozali kozela ngonga ya nzambe ebeta na bomoi na biso te bien aimé ngonga ya nzambe tango eyaka okomona lokola neti te me yango nde ngonga ya nzambe ebeti na bomoi na yo okomona neti likambo oyo eske eza ya solo makambo oyo nga nazomona eske eza ya solo eske makambo oyo nga nazomona eza ntango na ngai tango kosela ngonga ya nzambe yo okomona Moïse tokomona na histoire na ye Moïse tango akendaki kobimisa bapeuple na Israel tokomonaki akendaki na bana na ye te tokomonaki atikaki libota na ye atikaki makambo nyonso ti Moïse akendaki toyokaki susu place azongaki te po banzela mosusu emema biso moko totrasaka yango destin na biso esimbami na maboko na nzambe me banzela mosusu ezalaka badestin na biso moko nde toyebaka kodevie destin tala tokende lokola na Abraham Isaac ezalaki volonté ya nzambe te ezalaki na kati ya plan ya nzambe te me Abraham ayokaki mongongo ya Sara yango nde akendaki kobota Isaac. Alléluia. Yo yokaka mongongo ya nani? Yo yokaka mongongo ya nani? Soki ezalaki ke nzambe kokuta na Moïse na montagne nzambe alingaki kokuta na Moïse na montagne elingaki kochange te me na nzela nini oyo biso tomemaka biso batamoki ngo luka banzela mokuse okomona makambo eumeli nga na oluka na nga nzela na nga mokuse makambo eumeli pardon na okoka lisusu te yo pe place oza na minute oyo ta mosusu mpo ozokoka lisusu te olobi vi na nga ekomi mikakatano olobi vi na nga ekomi en danger olobi ngai nazokoka na nga lisusu te ngai nalingi nasala makambo na nga na ndenge na nga vi ekomi deja eza lisusu ndenge onga nakanisaki te ndeko na nga eza yo nde moto omoni yango eza nde yo moto ozokanisa zela mongongo ya nzambe oyo ya nzambe eyaka pe ekobaka jour na yango elekaka te yo ozoyoka mongongo ya nani na ntango oyo eza komema yo ti na désert mongongo ya nani badifficulté mosusu tomonaka na vie ezali badifficulté mpo tose défendaka biso moko. Alléluia. Tose défendaka biso moko tolukaka biso moko tosala justice na makambo. Bien aimé dans le Seigneur nga na koyebisa yo yo moto okutani na problème yo moto okutani na difficulté songolo banda kobwaka nanu misu na yo na jeûne et prière banda kobwaka nanu misu na yo kolelela mokeli oyo akela yo banda kolela banda koloba nzambe injustice oyo eutelinga wapi nzambe injustice oyo euti wapi banda nanu koboya injustice banda nanu koboya yango me na kati na mabondeli banda koloba nzambe na nga yo okelaki nga mpo nga namona pasi te yo okelaki nga mpo namona oyo nga nazomona te banda kolela nzambe ti yo koyoka mongongo na nzambe. Bien aimé dans le Seigneur maloba ya bato ebemaka kufa me maloba ya nzambe moto ebemaka bomoi. Moïse akendaki ko se retrouver réfugié na mboka moko boye. Moïse akendaki refuge amonaki lisusu likambo kosala te akendaki ko se réfugier. Bien aimé dans le Seigneur Moïse akendaki akutanaki na mwasi oyo Sephora pe Moïse akendaki kobalana na ye. Bien aimé dans le Seigneur eza kaka suite na biso tolobaki lobi mpona koconclure eke batu mingi leo bakenda epa ya banganga batu mingi bakenda epa bamarabu batu mingi bakenda epa bamagicien batu mingi lelo mpe bakoma basorcier mpona nini bazelaka mongongo na nzambe te. Batu mingi baza fatigué na makambo ya nzambe batu mingi balobi tolembi na biso makambo eza ya solo te mpona nini bazelaki mongongo na nzambe te. Bien aimé Galate ozo babiso ba fruit ya Saint-Esprit eza patience ligne ya ba fruit ya Saint-Esprit l'un ya ba fruit ya Saint-Esprit ezali patience.
patience eza eloko moko ya monene. Tout le monde a Yesu Masia sur la croix, azala qui patient. Basala qui est nyonso bakoy ko sala après na suka lobi tout est accompli. Mutu nyonso asala musana nzamba kena na ngoti na suka. Asala na onka kati na patience. Mutu nyonso asala musana nzambe tina suka. Asala na onka kati na patience. Asala na onka kati na kotala la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, atana makambo nzambe. Atana ki leadership. Soki olingo kima na ngombangu. Ata na libala. Ata na kokeno koluka musala. Soki olingo kima na ngombangu osimba kisi bien-aimé. Oko simba kisi bien-aimé. Heureusement Moïse akendaki kokuta na lisusu na a se retrouva ki lisusu na puits. Puits oyo tolobaki ke ezali mai. Ezali mai, ezali la parole de Dieu. Heureusement, akene kokuta na Sephora. Heureusement, akene kokuta na susu kaka na famille oyo bayebi nzambe. Moïse akota ki ne pas ya Pharaon na mai. Mama na ya boka ki na mai. Alobi Moïse na boki yo na mai. Volonté de Dieu memi Moïse tinanda kwa Pharaon. Koki manda kwa Pharaon, Moïse ake ko se retrouver na puits. Na puits ya banani ya bamandianite. Ake ko se retrouver kaka na kati ya mai. Akendaki ko se ressourcer. Akendaki ko mela lisusu mai. Bien-aimé dans le Seigneur. Na vie na biso. Toyebaka kozela la volonté de Dieu. Toyebaka koyokaka mbongo na nzambe. Batu mingi babekisa bomoi na bango po balingaki koyoka mbongo na nzambe te. Bazalaki na patience te. Onga fona kende kaka lunda. Balobi kuna na lunda nde ezopesa. Onga ifona kende kaka poto. Mingi pe baya poto, bakoma pe na poto bakufa bazonga bibembe. Mingi pe bakenda lunda bazwa diamante bakufa. Mingi pe bakenda mabala ya bandoki pe balia bango. Mingi pe bakenda kosimba bakisi bakoma na bonganga likolo nini ya vie pressée. Alobi te bandinga bazobima na boulevard bazozwa. Bino kaka makambo nzambe. Lelo yo basor na bango ekoma nini. Bien-aimé dans le Seigneur. Lelo naza koyebisa yo patience et futaka. Destin na biso. Msuto bimaka libanda ya destin na biso. Makambo mususu nzamba permeta. Qui sait ce qui nzambe mta permeta ki Moïse aleka na nzela wana. Nzambe ye moko ayebi. Le vouloir et le faire. O ezali caché eza ya nzambe. O eza révélé eza pona biso bato. Kasi lelo ka lité ya oya lelo tonga toloba ete. Batu mingi ba échappa ba destin na bango. Batu mingi baza libanda ya destin na bango. Lokola Jonas. Jonas balobine akene na Ninive. Ya zui bato akiko kena nzela ya Tarsis. Na nzela ya Tarsis kuna Jonas akutani na mikakatano. Jonas akutani na bambonge na ndenge. Jonas akutani na makambo oyo esilisaki meme kondima na ye. Pona nini? Akendaki nzela mususu. Nzambe destin ya Jonas ezalaki kokende na Ninive. Jonas alobi te nzambe yo kosi ngana kokende nde Tarsis. Alléluia. Alléluia. Tika ete nzambe na mawana ye ayeba kopesa biso patience na tango nyonso toyebaka kozela appel de Dieu. Po ememaka biso refuge na bamboka mususu te. Po na tokutanaka na bambonge belé na vie na biso te. Bible obi beaucoup de malheur ne vient pas de Dieu. Makambo ebele tokutana ngo na bomoi na biso ezalaka ta mususu makambo na biso. Mitu na place oza bien mais est-ce que oza libanda ya destin na yo to oza na kati na destin na yo? Pour ceux qui oza libanda na destin na yo oko se retrouver na likola chaussure na yo te. E komanda kosala yo pasi. Mutu soka lati chaussure eza mukie koleka ye. Esala kaka pasi. Nzamba tia mutu na ligne na ye. Est-ce que nzamba alobaki yo kokende Angola? Est-ce que nzamba alobaki yo kokende Poto? Est-ce que nzamba alobaki yo kobala noir? Est-ce que nzamba alobaki yo kobala rouge to blanc? Est-ce que nzamba alobaki yo kosala ba étude wana oza kosala? Est-ce que nzamba alobaki to tuna nzambe me kosunga biso toyeba
kotikala kaka na kati na destin na biso selon la volonté de Dieu. Nzambe penza pambola bino. Shalom encore le bien-aimé dans le Seigneur. Toko kuta susikalite ya oyo ezali pamboli pona mutu moko na tongo na lelo. Que Dieu vous bénisse. Allez.